mbote ya bine ya mingi na bana nyonso ya ana ne Kongo na mokili baparti bozali. Programme ya lelo ekozala na Lingala. Bozali kosenga na bandeko mokili mobimba, s'il vous plaît. Bomi komisa na canal na biso. Kombo ya canal na biso Ana ne Congo. A-N-A espace N-E espace Congo avec K. K-O-N-G-O. Mono makele kai bobanga. Ewa mambu ibobanga, imambu batokulubange pasi kumbundu. Mambu itokulusila, imambu batokulubange pasi. Kasi monope, nangabe luponda. Voka lupondele malumona pe. Voka lupondele malumona pe. Siya ikulusila mo, ikulusila mo. Manu ngombo masivi. Manu masivi. Mugwauli nange. Manu dioko pilula. Mamona pe. Voponda kuponda luponda. Kasi. Maimbo banga. Matokulu bange pasi. Iyi matokulu sila. Iyi matokulu bange pasi. Manu George Sandi. Pangyama Leonardo Zolubonda. Pangyama Kienga Ketuya. Maître Jibril. Manu Miguel Narciso. Oziune Matumanu Landa. Kama mukolo. Apangizama. Mama kumbono makumbanga pasi. Apangizama. Pangyama Socrates. Maibobanga imamba matoko bange putu. Matoko bange pasi kumbundu. Ada. Jose Wanduka. Mulanda winange. Adam kwenu. Pangyama Kingi Bako. Pangyama Onketo. Mama Mimi Chiamindele. Mama Manzambi Kwitela Diotamba. Yembuta Konketo winanguluwanda. Yembuta etoko diani katupoba kumbuko. Kembote kia ukueri nanga. Pangyama Onketo sotokele kuzulu. Otuka kukalanga fungunzambi. Uzibuile kunti. Enti yako mbai kisimu na mesometo. Oko ndizina. Kembote kiaku. Nana baba ngi kindu mono. Mono mwana kosi. Enge tutu. Obanike obabe kindu ko mono. Muni utuka ye kosi. Yengo. Ye kosi mono mbute lek mukukamba ngina. Lek yama ani kule mampasi. Ndiko nangai Godinho. Manu Per Mulangi Kembote Kiaku Antonio Makwa Mbutama. Sisi Selenge kuna Luanda. Pangyama Kiamsito. Ana ukuluana ni Kongo. Der Sunzwama. Pangyama. Ami Eliano. Pangyama. Aukulu apangizama. Izole kobo yani kutu sola ka sola. Isola atuko. Lukalakaka pagi mosi. Bande konangai makambo na kolobila lelo. Rive kono ataba tubalobi kolanda bangote. O siyo ipsaki mokili oyo zali. Ya yope zoya. Me vanda muke otala.
oyo na kotia na programme omona bandeko nanga mususu nani nakotanga susu comme bandeko nanga baza ebele les petits champions mabanga petit Bonankanka na France petit nanga na Saint-Étienne Debacho Batremi bandeko naza na eloko moko ya muke nalingi natiela bino kansi ngai nawelaka mingi mboka na biso nayebisaka bato ke ngai naza nanga mwana muzombo lokola naza mwana muzombo nawelaka mingi mboka na ngai mais biso pe totalaka ba oyo tokokotisa na mboka na biso parce que soki tozopona bango te alo lobi tokokoma na kokoso wana ekoma faute na biso moko mais botala kaka ya muke oyo ngana zana ngo lelo pona lakisa bino bolanda bandeko na ngai bolanda vata de konde mbuta de konda mbuta vata de fwa boyoka ka bolanda atukote se mukula diawe avila gene bo katuna isi bata diauko bolanda mboka oyo ezali ya bana na bana ezanga mikolo vata defua oyo ya mboka oyo ebandi na mikonzi na bango ti na bato ya se kabasala mutu osikilako bolanda malamu bandeko na ngai bato ya boyi bokotwa na mboka na bino bolanda malamu
Donc mboka endimi ke bango nyonso tu baza ya koteka moka kobanda na mikonzi tina bato ya suka tobatela yango na biso toprotege yango bato ya boye bakatisa te eza mawa bango moko baza kondima oyo bango bazali botala malamu ngai te moto nalobi bango moko bazoloba yango c'est triste hein. Bolanda bino moko mboka ngo oyo mboka ya bato bakotika na bamboka na bango bayena bamboka na bino botonzi bango bakota na mboka na bino mboka na bino kokoma catastrophe exactement lokola mboka oyo parce que bayena bisaleli oyo ya bango na mboka wana c'est triste boyoka boyoki c'est triste eza mawa mais mpona bango eza normal bandeko na ngai nalingi kaka bomona oyo ngai nazolakisa bino parce que eza na ntina réflexion ezala ya bino moko botala bino moko boyekola kaka bolanda soki mboka na bino ekomi boye ekomi triste et bien merci biso makambo na mboka na biso esalamaka te tozala grave na mboka na biso bandeko mai songange yato bakwapangange phasi kumbundu botala bazali deux officiers moko azali major moko azali capitaine botala bino moko bomona moko azali capitaine moko azali major policier aza capitaine officier ya armée ndi aza major bolimbisa ngai bolimbisa ngai ok likambo esala ye pasi likambo kolobana otanga pete c'est ça qui lui dérange Ah, capitaine Asiliki. Capitaine Asiliki a enchaîné, c'est quoi, a enchaîné. Wana pe eko pekisa zali capitaine. Wana pe eko pekisa zali capitaine. Mais parmi bango, il y a des gens qui sont là, qui sont contents, qui se battent. Donc, c'est juste ça. Ils font semblant. Et les cambos, il y a Tangate, Azama Yel, Azana Pété, Major. Et c'est ça qui lui fait mal.
Français au yébité aux a pété à major autant gâté, c'est ça qui nous fait mal. Il y a un zako tombo comme on est zako tombo ka. Et ça les passe yangwana. Police on a aza Mukongo tala munoko. Aza capitaine. Batiki ah yoko batusuza laissez-les. Si tu es venu pour moi ici, tu es un con, je vais te prouver les progrès. Aïe. Capitaine de la police, je pense qu'il est Mukongo. Aïe, aïe, capitaine à Tomboki. On dirait ça la boxe, capitaine wana. Ah, Major Mawa. Major Bilia qui est coquille. Major Bilia qui est âge, c'est pas comme tambu ça y est. Major pas comme tambu ça y est, Major modi qui fouette dans l'oubli comme toto. Major Mawa. Aïe. Aïe, Major, aïe, 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 aïe. Capitaine de la police a fait la boxeur pour ba uppercut wana zo beta yana ba swing wana eza grave. Aïe aïe aïe, left, droite, left. Aïe 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 aïe, capitaine non c'est la boxe. Mawa. Oyo armée. Bobenga armée en donc il y a des officiers qui se battent là-bas. Gauche, droite, match. Chaîné sous aïe, 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 major Kokufa. Bah, ça les intervention parce qu'ils ont vite compris que capitaine a major wana. Les policiers vont tuer l'officier de l'armée. C'est quoi yo? Vraiment. Bah, si va enchaîner yo. Bah, tout va moni. Mais laisse sa chemise. Laisse l'officier de la police rester tranquille. Laisse-lui. Vraiment, aux pauvres angolanos qui vont vers isso, et ce type de pauvres que nós vamos deixar na nossa terra. E nós, com cubanos, aprendemos a segurar a arma. Epa, esse comportamento é o comportamento deles, do presidente deles, da tropa, do povo deles. Então, esse aqui o povo vocês estão a deixar entrar em Angola. Isso não pode, pá. Devemos defender a pátria e quando defende a pátria tem que ser com amor da pátria 100%. Não podemos aceitar porcaria desse tipo na nossa terra, pá. Bandeko nangai wana ezalaki kaka bandeko bayebisaki ngai ivo vata na dikala ane yana kavata diaka ko idiodio vata de fou. Nayebi ke makambo na labaka na ona lakisaka ya onde sala bango pasi mais naza na choix te botala susu oyo bino moko boyoka. Un problème complexe. Nous militaires n'étaient pas formés pour la guerre. Boyoka bino moko. Ni la guerre, ne bitumba ya kubunda. Omoni bino moko policier ndenga zo kota makofi. Les a surpris. Guerre surprendre l'armée. Ils sont allés à la guerre malgré eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Oyo ancien premier ministre du Congo, hein? Ceux qui sont venus aider Mobutu.
avons voulu aussi se défaire d'eux. Alors, tout le monde disait qu'il faut donner à l'armée l'argent, mais on a donné à l'armée l'argent. Suffisamment d'argent. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Et nous avions des recettes qui n'étaient pas excédentaires. Mais on a donné à Mobutu suffisamment pour qu'il puisse faire la guerre. Mais alors pourquoi il n'y est pas arrivé? Certains ont condamné les généraux commerçants. Est-ce que c'est aussi votre avis? oyo ezali lusako eno mutu aza kointerviewe King Badondo. Ce n'est pas nouveau. Les généraux ont toujours voulu à côté faire des commerces. C'était interdit. Oui, c'était interdit. Mais ils le faisaient quand même. Conclusion, le Zaïre s'en va. Est-ce que vous, Premier ministre, pouvez nous dire aujourd'hui bozomona bino moko pardon namoni et une dizaine d'armées, on l'apprendra plus tard, vont de conquête en conquête. Pourquoi est-ce que votre gouvernement, pourquoi est-ce que le Zaïre n'a pas pu faire face? na bandela yango na bandela yango s'il vous plaît parce que boyoka yango malamu eza vraiment important likambo oyo boyoka yango. Ah, mais pour que ça ne va pas bolimbisa ngai Mais quand je disais que je ne peux pas faire ça, ils comprenaient. En 96 commence la guerre à l'Est. boyoka hein? Laurent Désiré Kabila et une dizaine d'armées, on l'apprendra plus tard, vont de conquête en conquête. Pourquoi est-ce que votre gouvernement, pourquoi est-ce que le Zaïre n'a pas pu faire face? Oh, le problème est un Suivez bien, problème hein? complexe. Nos militaires n'étaient pas formés pour la guerre. Ah bon? Wana armée congolaise. La guerre, Qui le dit? quand L'ancien elle est premier venue, ministre congolais. Pas moi. les a surpris. Ah bon? Et La guerre a surpris l'armée d'un pays. ils sont allés à la guerre malgré eux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autres, ceux qui sont venus aider Mobutu, Là, il parle ici de l'armée angolaise de Savimbi, docteur Savimbi. c'est défaire d'eux. Alors, tout le monde disait qu'il faut donner à l'armée l'argent, mais on a donné à l'armée l'argent. Suffisamment d'argent. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Et nous avions des recettes qui n'étaient pas excédentaires. Mais on a donné à Mobutu suffisamment pour qu'il puisse faire la guerre. Mais alors pourquoi il n'y est pas arrivé? Certains ont condamné les généraux commerçants. Est-ce que c'est aussi votre avis? Les généraux
ce n'est pas nouveau. Les généraux Suivez bien. ont toujours C'est un premier ministre, à côté un ancien premier ministre congolais, faire qui le dit pas moi. des commerces. Mais c'était interdit. Oui, c'était interdit. Mais il le faisait quand même. Conclusion, le Zaïre s'en va. Est-ce que vous, Premier ministre, pouvez nous dire aujourd'hui? Ah, merci Nabino. J'espère que mai bobanga makwa banga nge pasi. Owe zali kaka ba makambo tozali kotia ba extrait oyo ba insulte ezalate eza programme moko ya réflexion. Bande kona biso pa bozali bokoma na programme na biso, kombo ya programme na biso ana space ne space Congo. Congo avec K. K-O-N-G-O. Congo. Programme na biso oyo et parle sur l'histoire du royaume Congo, et parle sur le comportement ya biso batu, et parle sur makambo oyo ezali ko salema na Angola, ezali ko parler sur histoire oyo salema kina début ya royaume Congo. Et comme bopanzani na bango ba kei ko vivre lokola ba exilé, ba eko zonga ba contribution na bango pa ba kendeki, et oyo ezali ko salema lelo na mboka na biso na Angola de Kabinda kunene, na oyo ezali ko salema na biso na libanda pa biso bazali tozali bandeko na nzembo na nga boyokaki ke oyo ngai na lobaka na oyo ngai na lakisaka yango eza ko sala bato pasi. Mais c'est une façon d'enseigner. C'est une façon de faire passer un message important. Je pense que oyo na sali et que servir bino na réflexion et que servir bino te na méchanceté bobana kofinga, mais plutôt bo vanda bo réfléchir état et pas mboka ekomi comme ça. Bon que non moto oyo azo sala musala bandeko na ngai Tabonta na Belgique to na France, ndeko na ngai bandeko baza ebele soki na poseni kombo kolutu na ngai Constant Lukombo, Emmanuel Manzambi, Mama Tafika, Mama Isabelle Bunga, Amina Ilma, Nzevo Vwanda Wina Ngonzo, Mama Teresa Durão, Mama Ediambo, etokulu di bakanga kangei kakako, etokanda tinakaka yengei. Ndeko na ngai Elias yembote kiapo. Libote ezali munene. Soba Luzolo mbote na yo, mbote na bandeko soki kombo ekimi komona ngoma bete mbala sima. Le gouverneur Apache Bora, oncle Zola de muito tempo na Suisse, Daniel Mbengi bandeko nalingi te bokanisa geno na bosa na ki bandeko na ngai, na bosa na bandeko na ngai te. Souvent nazalaka na likambo, toujours bandeko na ngai il faut na lobela bango na pesa bango bambote, na linga ko bosa na libota na ngai te. Bandeko na ngai yango bomboni ngai oyo na lobeli, j'espère que ekosala batu pasi te. Mais tozoke na monde moko ezali réel makambo, il faut to lobela yango bizaleli, il faut to lobela yango po batu ba changer, parce que soki tozo lobela yango te yango ezali ko induire biso na erreur. Yango na bomoni ngai na sali programme oyo ezali te po bofinga ngai, ezali te ke po boloba makambo ya mabe ndenge bomesana koloba, ndenge bomesana kofinga batu.
yango wana tina ya programme oyo ile moko botala vata de konda mbuta vata de foi ile moko botala vata na de konda mbuta vata diaga ko dete komuka kina jake diambu din kaka di komako na suki wana na pesi kaka mbote na Bokatola na pesi mbote na mama Chouchou, mama Kulutu na Brixton, na pesi mbote na bandeko mingi oyo ngai na pesi mbote naza kokanisa bakomi kusoza kokima ngai na Domingo Tufetokele tosalaki interview boyokaki ye na pesi mbote na mosusu na kokomplete yango ye moko ndeko Domingo Tufetokele alobaki atikaki na bambote ye apesaki na bavideo mosusu ekotaki te me na kotia yango Wakamba Dimalela mbote na yo ya mingi mbote na bandeko oyo na bosani kombo ndeko na ngai Didier mbote na yo ya mingi mbote na bandeko nyonso oyo bazalaka na biso na communauté na mosala tozali kosala Irma Udon Rodrigues, Mama Freitas, Irimad Rodrigues na Holanda, mbote na bandeko nyonso tu wana botikala malamu. Bandeko baza ebele na Suisse na Suède bakomo mosusu kimi bolimisa ngai me kolo abatela biso ate à la prochaine kofinga ezala te bonne compréhension mais réflexion ezala na oyo nalakisi bomona état mboka ekomi. À la prochaine.